Sacré Kamba. Na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozana ba pongi na usenga na papa kimbango na usenga na papa na zuma na mote etika lawa Asta Opa hoje. Quarta. Eu vou a quarta. Do bloquinho. Quadra. Bonjour, Ramon Pao. Soko moni la nzela to la prive la sala ndeko na ngaki mbangiste na mboka sacré Kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na ba problème na ba pasi na kozana ba pongi na usenga na papa kimbango na usenga na papa na zuma na mote etika lawa. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça qu'a pris tout fallait relongo mayo samwe. Il y a fait ma souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam bisous bye. Moi beaucoup la BTK. Il est moi ça. C'est tamboulé. Vous avez un câble. Vous avez un câble. Venez s'il vous plaît. Prenez la place ici, s'il vous plaît. Ça va. C'est ça, juste une petite prière là. Na bokomine awa na nkamba eluselemi tolanda nakokoki kocontinue kovivre te kozala congolais sans kotia makolo nanga awa nazali congolais nayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo na ye epai ya chef spirituel asala nanga oyo alingi
naye mpo apetola ngai naye mpo natika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika e nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli ngai bato bazali awa te bakotala na télévision napesi bato nyonso merci nalobi vive mboka nkamba Congo eza mpena mboka ya richesse oyo ezali koleka meki voilà mwana mbuluzi po rien te toza bana ndako ndenge papa alobaka bon voilà lelo nasepeli mingi koyamba biso nyonso tu moto lokola Koffi Olomide mopao oyo asala carrière na ye Vision Sahel eke lelo na demande na ye ye moko alingaki koya na nkamba donc nakokaki kaka kokokisa yango na nguya mpe ya nkolo ye moko donc matondo mingi mpe kosepela ndenge mokolo yango ekokisami mokolo ya lelo mais nakorectifie bato mingi meme bakomi kobenga mpe kotuna mpe koloba neti mwa licho seke pas bien ki alobaka koya le 12 octobre non azwaka invitation na ye à sa convenance, la date de sa convenance. Et le Kokisani Lelo, donc voilà le 2 novembre. Bienvenue à Mopao et Nzambaza na Bissonus. Oui, na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa kimbango na kosenga na papa nazonga nango te etikala awa lelo soko omoni nga na nzela to na prive nga asala ndeko na ngai kimbangi te na mboka sacré ya kamba na bosoto na ngai na kobunga na ngai na baproblème na bapasi na kozanga bapongi na kosenga na papa kimbango na kosenga na papa nazonga nango te etikala awa Bonjour, grand mon pao. chapeau.